bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Sit mi balete karamoko. One love. Ok. Merci de internet nous sur la sur la www.bomokamboka.com. Merci la confiance et fidélité au boss dans la pesanga de Patrick et Momo depuis bakoto kuna bino boyebi ka rapport ya tongo ndela lobaka. Merci na bandeko tout bokomela ngai Nathalie na Moni ba remarque ba suggestion la CPL makasi. Azama rapide na pesi na mois du Charlotte Mbote depuis Canada. Voilà Canada tongo la pression Mbote. Nous boyebi ka mama onenge tambola. Boyebi ka la musicien mais ngas ko na changer ba couleur mais na changer trop na ke na coûter na président na ba fiozo trop bête l'esco ma solo. Nicolas jeunesse on peut na comprendre banda ka Fabregas so abima et Fabregas yo luka makambo donc jeunesse tomoka bana na bango ba style na bango ngape na oya ngape na imposa yeuta na sida la melisa pema kabongo kutu akokate pema tikoto. Maintenant rappelez-vous de vous abonner toujours pose la parmi 13 500 000 et ça la en Afrique centrale biso moroka 13 500 000 abonnés na biso zala parmi pose la riche na biloko aboye kuna pa ba voisin et zala ratender lo bararati oyo na oyo et kokana jamais et tu la kokana te pour nous zala rapide na solana la président Aujourd'hui, sélection, sélection, Oluka, sélection, telle, c'est ce que les Bango, avec Chabango, avec qui Bango, socialité, de aussi bien Ngoloye, sur la journaliste, Samba, journaliste, Mignon, sur Internet, je ne sais pas. La solo papier faut pousser ma mauvais même ça na solo qui tension na mafuta erreur mo solo ça na erreur dans ce cas là finanga belle maman très chérie pour ministre ba de nous na jeunesse alelo o basali makambo so tali bango ba che erreur mo na mutu j'ai erreur mon signe na ba che na mutu to na mikolo erreur pour les erreurs moni so tali vraiment ba kangi erreur na mutu et donc ça ka ba mikolo ka qui bisobe tozali en 2018 yo sélection de professionnels et s'imposer jeunesse moi il y a bien qualité makambo ba fille bien ba gara bien ba konzi tout fait ni ga ba konzi donc moi puis ça ka les meilleurs donc pour ça quand pour ça les meilleurs na ara Congo ça bien to so la so bien to ke bien so no ndenge yo olingo s'imposer na mboka la biso au moins teke ba bien na bino na bobenga ba nani bino boyebi bango fo nga pela ba bango mingi tena ti ba musuna yebi bango teni la bien na vie de Charlie na personne Olga Mbambi Mboti mon ami bien na Charlie vie de loin donc là ba bien ba vie de loin ba nani ba s'imposer déjà parce que yo olingo s'imposer na mboka la biso ko est-ce ko si bien ko katongo sélection de ko katongo ko moni jeune wanga ko solo na jeune moni ba jeune tele bazawa pour l'homme esprit na bonnes affaires et les affaires et dire donc on a besoin de se poser très bien parce que tu travailles très bien tout sur la map très bien moni so tali ba fi tali ba da dimo ça c'est que oui et non talo boy na auto za liza mat attends comment on a la mono na mo la mamoli ma bila no beza na bino quoi on va descendre là biso to va descendre mon côté mon fils nova et orchestre la jeune mon Fabregas sur le bagage azal leader de toute une génération c'est na yope ngapena leader à toute génération les gens sur la bien c'est là et faut funga mara sur la bible tant on le dit déjà azar pour toute génération la génération nous sont confondus là ba wa pour tout et ça me tout c'est na yope yo ça bi kasto va na yope na yope leader à toute génération yo ça leader ba ya toute génération le bon mais Fabregas ça fait bien tout na yope ça ya ba musicien ngala leader à toute génération et bon ils sont ça ils sont ça c'est azal leader le groupe naie agence média publicité oh dans le bien Azak coach, bon modèle. Azak coach, bon modèle. Coach, à coach à la minute. Coach, avant Moko, Laura il est coach à l'époque. Il est dans l'époque. Je ne sais pas. Nous avons ma pièce au coach à la sélection. Aussi. Donc il y a ma vie pour voir aller. Oui, il doit tenir. Mais parce que nous avons tel objet. Non, comme ma pour charge le monde même au même moment. Yo au même charge. Oui. Au même charge. Bien voilà. Voilà.
omoni chance oyo ja oyo lisanga na wakumba omoni ba Gucci Place badagoli na des match ba chinois de Chine ba Dorcas Favre écoulé le chef ba Rolex Moswamba ba trokola ba Gilen Kande ba Divine Moke ba Marc Cartier Piat rouge ba Christian Bazar on comprend ba garçon t'es déjà donc tant longtemps parce que t'es là bango siko bazaka yo kamela to samela mutuma kasi donc tu mutuma kasi aujourd'hui film na aralilo la vitesse à Guinelo, puis sur la vitesse à Guinelo. Sélection des professionnels de Makambu. Groupe Agamon, on a mis sur le Congo. Sélection des professionnels. Bon, parcours, on a vraiment un long. Ngana bima ngana mona ina premièrement ngana mona ina artiste ina ça veut dire quoi parce que on tout beaucoup maka to monde de faire la chaka micro nga mu ba no pas fa boja ça qui na ko tout ne ko no bina ko nga bina na ina ko ayi ba non ina et j'école pour vraiment l'artiste un bon artiste quoi ina en ça vouloir malade les sélections de ça la vouloir malade surtout les répétitions dans la saison de répétition, j'ai travaillé, il y a un moment où la qualité d'artiste et comment on va se déchaîner et comment on va travailler. On est surtout dans la maison qui n'a pas mon niveau. Nous avons ma collègue Bélé, ma collègue Bélé, ma collègue oh kataye simbaye di bumu matama non sala boulot ya malamu le ba fabrique maestro sala boulot malamu pona kokanisha kangai si koluka oswango c'est que ça la boulot bien pour bakanisha kata papa mafioso déjà œuvre mon le ba michel ba comment kanisa le ba be matiku batabulei kana ibanga le biso le to le ramener mingi na kombo ya sans souci comprendre na profiter l'occasion na pesa te na jeu na mona na Cape Town na pesa ba moto na évoluer na ma papa ma fille zo azo boya rabatu yete temo wapi okoka et puis charge na ko ni mo mema et peser fort et puis la poule galobini la poule galobi il y a za moto na temi sur mon besoin que sélection de professionnels il y en a toutes les catégories ça va contre-maître na ba contre-maîtresse et tu vas sélectionner, tu vas sélectionner. Tu as vu la Nova, tu as la team Wata, tu es victime, il y a des cas de la merveille, Mobutu. Mon vieux que je salue quoi. Donc, on a dit, Tétio, on les a là. On a dit, Tétio, on a compris. Au tête de Charlie Mobutu, on a niveau Tétio, comment on a donc, il y a un camarade Charlie Mobutu. À niveau de Tétio, on va flasher pour Tétio. Parce qu'on a tout niveau. Moi, au moins, on a posé une question, on a papa ma fille ils se battent ils s'embêtent papa aussi ça donc papa ma fille ils se battent ils s'embêtent papa ils veulent nous ramener na boulot ils veulent nous ramener na boulot ça dans le seul idole c'est trop dire tant on a zaki na ba 9 ans on a ka vu mon corps comme on est là Pakalowi ayo kana ta Pakalowi le seul grand où il y a banda sur la publicité il y a produit mon bon quand on comment tu peux nous faire en publicité nga pas ça publicité fou caché mbongo olela la fort na mbongo donc mbongo nde makambo mon vieux temps ça publicité il y a produit en gros à tel misara mokili biso tout temps que nchik moni oyo ezabo e patati patata ya on se biso de concentrer te ta la té v c'est un grand v tout landa ba marabu na ye tout ça la rôle la v de pour avoir v fait ce qu'on finga mutute va finga te a chrétien mutute na sandi yo za idole lo finga raté nga finga yo to finga ça finga au boy vient no cesse ça coach na rappeler bande retour bolanda biso papa Joël ma fille za ude ko boya sai sai awa a coach mo be finga raté oui o no finga raté oh nga muni nga vraiment na boy na musima sana nga standard o ya Winner TV ayebi ke nga na finga mutute papa moi je parlais de la vérité. La vie boy sur la bien. Au boy coach pour un coach na bino fiston ça que je salue vraiment parce que la PC mbote bisika zali. Na voyaka la micro nanga et au Congo le jour pour la deuxième fois to beta masolo a to seka ba petit no ba boy yango. Papa Joël ma fille a boy to seka na. To seka c'est quoi? To seka. Il y a un Congo de. To seka c'est une ensemble il y a tribalisme. Oh, on va trier bango na bango te batalika akete pile petit nanga yaka zanga to sika men tangu omoni na sepela kana
émission mon atala ya vela die sobe vers le baquet ngana banga ka ba pecho non ba bimiti bana makam mais zo reconnaître pe la die soba za coach la die sobe a coach te aza roi du rire comme on est roi du rire la die sobe que j'ai sali mon vie dans les là fort vous comprenez tango vers talabité ngafuna banga ba pecho boya sika bana makam na nzoto na ba vous comprenez ndesi ngama feso bena nta makam pona benga manzamba ba papa tongo ne veut na ba yebi nga eba ba comédien na bine belé on va décorer au 600 francs allez ba prier ba mo poum bakena nini bakena tosika soki tosika association de tribalisme wana ko munga mona benga ngo na ba masa association de tribalisme tout ponana yeka pa za pure petit nanga tangu basali ba makamu na bango wana ba pesi ba juju ba petit belé sko ba ya belé ba ve belé ba masa belé ba beti sko ba comédie nanga abake ngana salaka bango ba yiba to so la beneti nani abele kasi confirmer nga comprendre ba combo ndeti nani to na ba la guerre to za ba tente to na ba minzo to za ba belé ndeti nani nga samena na boya awa na bomoko ya mboka ngana lobela ya diaspora mon vieux Patrick Mboma ayebi ke petit na yebu alors mon makambo eza yi ya ba sélectionneur na ba sélectionneuse donc et l'autre le baka que ça biso do ça programme la biso ba fanatique na biso obo consommer la reconnaissance obo consommer le monde en envers donc pas ça calme tout système le monde en envers bon je suis fait na moi et puis vas-y là biso do mboka ba mona comment baya ya banzele ba déchaîner comment ba panza mutu comment ba pesa histoire bien comment ba pesa makambo pour gloder boula na kata Canada a osé la makambo et donc tout ça là bango publicité là tant grave comme na yé la ko 600 c'est comme sur la on critiquer baninga na critiquer baninga to mono critiquer baninga kasi on va m'tatembi yo non on m'tatembi la puluka tika fier ani le côté omoni yo ozui benza na biboy to so la bien to so la mande bando ma so la mais la sensi yo m'tatembi yo donc on voyage na mboka ni oni bon na no voyager puis mboka pesa mboka bokende puis to tcha na commentaire to beta masolo to ouais to beta masolo eza logique omoni biso to al telo wala ba ya mo bu basangani kaka to tourner pièce mo bu histoire et c'est un déplacement mu ba kina mama sima campus o to akina mboka te biso to beta matu na kisantu to ko na kisantu vraiment et to comme kisantu comment to déchaîner comment to travailler histoire na biso pour préparer les élèves de 6e année. Les élèves de 6e année. Donc, au monde, il y a un autre qui est ah ouais, ça va. Film produit par ma sélectionneur. Non, ma sélectionneur va produire album pièce à Bino. Pièce à Bino. Donc, ça dit que tout ça, en bête à nos coups d'état, c'est plus vraiment bon. En bête à nos coups d'état. Moi, sélectionneur, moi, pour un jour, on le bat. En bête à nos coups d'état. Maman, nangai. Babi Baïbara Mutamabe dès le début. Tant déjà Moukezali a partagé, c'est que ma beaucoup de Kézate à la sélection des professionnels. Et de mon équipe nationale avec qui joue mon coup d'état. Qui est battu à Pembokani. Et on a coup d'état, c'est que ma sélection d'été. Quand on micro, on a un jour la longue la bête borne, on a faux, boire à bout. Comment c'est toi dire? Comment c'est toi dire? Comment c'est toi dire? Ah ben là, on mon ko eza wenge eza ba wenge bisi bisi 4 fois omoni nini obige omoni kozana confiance ya ba konjo travailler na bango ndeza bien fu yoga mingi nde bango to bango nde bakolo groupe ngasa ngaka ya boya tuya mais bakolo groupe eza bango na pas diriger groupe na bango ya ba soke oza kwa Villa Nova to ba contre-maître to ba tonateur donc na ebité pour bilengeza à la sélection tant on obéra da Villa Nova na mo da molimo wana Fabregas Lazio molimo wana maestro et molimo maestro on est Lazio wana maestro et sous le ma doy ta maestro yuko sugile mabiti Villa Nova baya bo yi boza fike masa na kiza match le chef que j'ai sali donc chaque fois panza a fait biso ndenge mo chef d'Agolina kiza match en panza chef de panza mon chef chinois on a des chef avec pour le gâter donc ta maman begen zamba la tristesse moi on couper nos parents à je dis ça la pesi maman Pauline et maman Mbote depuis de longues ans de femmes la pesi Mbote
Donc nalingi omoni toloba mais a tembe tout le monde appelle qui temba ngo siko sur le terrain. Nalingi na régie bo silanga moi extrait non mukie ya papa mafioso. Yé mo na moi extrait mukie. Et bon to zone to lega. Ana porte. Au jour où sous son zongo ni banga. Sinon, pour sa famille la bilote. Ah. Ils ont ma bille. Ils ont ma bille. Et quand on a ma bille, on a ma bille. T'es bon c'est là. Bon kanga mino ko na bino. Boto mo lelo ko muchuchu ndelo ko to tsara bino eza matrice na bino zo simba makambo na moto pe am ta mati sa comment tu t'appelles que yo ozo mona a ofelina o ke ko chat zemi we ka ba papa ngana senti ye ko to awanga na zemi ofelina mon pono allez vous prends y aller et marche bobima. Merci na régie vraiment aux extraits papa mafioso moto na tembe la poule ga yondet moto na te moka la poule ga yomoka wata ngamoka compromettre makambo ba charge na bibo ngamoka out of version est wenge wenge wengo wa pa wengo pe bele panzana pe trop ba wenga na zo ensemble ba wenge nyasa nglobango wa 4x4 nous 4x4 mais le temps la maison on doit la baisser na di wenge 4x4 mais on fait tout le leader ndenge bazalaka et quand chako kabula te parce que chako kabula tout le monde a le droit de la forêt tout le monde a papa chéri bina dama tout le monde a tata domingonzi tout le monde a donc ça soit que bango tout ba Marie Paul banani na tout chose ko 4x4 ndenge bazalaka ndenge ka to zaleli les sélections zaleli les sélections moi goma to mettre quel esprit à faire la musique tu mettre parce que la carrière non ko yo no zaboui oui oza idola mutute obima kwa mutute so finalement yo mo ba bote lo wali eboga o ni we ta sangira no bimaka mama wali to ba bongo muri to no tanga na masanga standard to ngana ina masanga bisinga bière ndio to chike boy muri ata na école primaire ando mala primaire to yakana ni secondaire que humanité après tout ça sko ngana mécanicien ngana électricien ngana nani bon ngasko no mona mai na standard na ba pa bodi tant to chiki o ça va que ma wenda ya pas bodi pas ça na kata sélection mais ajuma un peu smart c'est qui t'a na car en commander a donc il y a singa ginzelo ya répétition retard mais pour trouver no yeka ya donc il ça ce que tant de bandits chiki va tu comprends que théâtre ou balobama que théâtre imitation de la vie actuelle ou réelle d'un acteur sur scène yangoyo. Oh, c'est la représentation symbolique d'une œuvre dramatique. Maintenant so reprouver bon que yebi oh même na yebi oli vient rock bokabe la bordeaux olobi oli ki rock bokabe la bordeaux ta obenye na rock bokabe obenye nani rock ngam nani yo mafioso papa mafioso nzambe ya papa moto na tembe na pour parce que cela veut dire yo nous en contre mettre ba bien na roi ba bordeaux ba faire un peu roi ba fiston ça ba so ozo boya ba tout cela veut dire yo zo ndima pakalo oui na peso mbote par bien na parler na peso mbote na mbote donc na éviter yo zo ndima pakalo mo zo boya ba bien roi ba sobe ba bordeaux dire quoi ça dit non on a ma cirque non ko boya ma pena boya so boya c'est trop dit boya moi c'est trop dit mon mukolo hein mukolo azanani mukolo leki azanani leki mais bisosko ba leki sko ba compromettre ba leki à Villanova ba leki à la Pulga donc bato na tembe dans makamundega ya mwana donc biso tulinka boulot qui est bien ba fanatique na surtout ba glodi bula na katsa Canada batala ba makamundega zo kendele batala masolo ba apprécier ba masa na bango batala ba yaya batala ba nzele comment va évoluer donc un peu ça mais on est ensemble il y a pas de soucis tous les artistes et comédiens na ba oyo ba kota na cimetière à Poto na tsinede ba mbote na ba opé ba continuer ka dire on critiquer le roi banane ba Igor 2 minutes ba venir ba de Londres ba na ba Poto ba Janify on ba kota cimetière ba venir na tangi ba kombo bon quoi il y a kota na cimetière c'est ga mekunda quoi il y a ça na mort à ça l'effort ba Michel un jour on m'a critiqué ça on est né au bout de ma vie yo pe mort na monde ba zabon la sélection des stars boyo papa ma fille c'est ça on est mort na pas bisosko to pambola ka sotali fabre lobi je bénis tous mes jaloux et je bénis les jaloux de tous mes jaloux olobi aux arafati capable là son montuné moko boyo to petit pour comment ka bon on a informé pomba ada pire petit ya wata ngamo na lai wana
na temi la pulga awa pomba awa c'est-à-dire ma pomba animera vene wata net yo ndongo za boye na sentir pena kana yo za pire petite femme na ndinga mabete ta mzuzu na oya kuna bakanga porte na ville nova na ndinga mabete maestro aka maestro tsala ga moza petit na Fabro azaka Fabro wa petit na yo pesa na génération ya 5e génération na oza petit na yo Fabro aza Fabro leader ya ba musicien ya 5e génération donc puis sa fierté à yo pe leader ya ba 5e génération ya artiste comédie pour puis s'appeler le meilleur moni ya zui donc ya sera tout sur la vie et là on y a apporté dans le monde na bino ya théâtre le monde du cinéma général na apporté le papa Mathieu parce que ça télé et là on y a siko ezala ici na monde yo ko ezala ki tout ezala tout okutam mais obligé to yena ngoni cho ya ka stratégie travail ko mais faut apporter apport moko na monde na bino premier apport non mais maintenant non il était déjà contre les antivaleurs comme dit papa Rosé Mwamba non il était déjà contre les antivaleurs et non il était contre les antivaleurs et déjà apport à monene da o ngana na ara na rappeler le mot de papier faut fonga mara to za tout na kati na bino rappeler le mot bu rappeler na mona je na micho apporter le mot be animera so a télé na boke su kude masa na lemba pomba la pese mbote pomba apporta pe ki voyou ne wana mimango so na boke su boye na mona ba video le ba na mo banzela mo biso ko nzela ni no mimeli biso nzela yambalo qui t'a créé biso ko créer belé pe tona ba pas belé tona banzela belé na so na bina dessiner au centre que te banzela zali tu comprends yeba nana chef na ngamo ko ba mo très bien père ba mo très bien akina ba petit cher ne mi balé ba petit cher ne wana ba do yo kati ba ki mo ba bi salité ma papier faut vendre bena ba salité makaji nasi nanali vous comprenez nasi nana do ba ki ba petit mo ko so ti chikeva ba so ba kayi ba kayo to komela ka mo kayi o ngalo ba mabina lo ba langa ka malamu kayo to komela ka hausi no classe to maye ba kayi na yi partout nasi bakaina chambre nasi bakaina wese nasi bakaina c'est là veut dire ça va vous pousser c'est là veut dire pourquoi pour la moli au niveau qui est trop mais c'est là veut dire na do ngenge moko bref ezaka ki tout ça la bilo va bien pour nous organiser papa Mathieu Oluka Makambo papier faut tala to panza na sola na papa Mathieu je me rappelle ba ndeko to na biso s'abonner pour parmi 13 millions 500 abonnés na biso to ba na biso travers le monde bon moka Belgique na pesi mbote bon moka base na Suède na pesi mbote pa maman Pauline et Momo de longues jambes et puis ngai na lobaka trop boloba ki deseka na lobaka trop mais ngai na lobaka trop to yende ko tunga lobaka trop na place na nga donc na rappeler sous ba ndeko tout o comme là na Canada vient na pena Gabi vient Gabi qui a la depuis États-Unis merci numéro comment masolo pe yango vient na Gabi qui a la kuna na ba États-Unis genre ndombe bibliothèque internationale na Luanda wana donc yende likolo bango na se papa mafioso na rappeler ba ndeko tout ozana moto na tembe na osubisa tembe na oponga osubisa batemba bato c'est les pro bandimi ba me ma charge na so azui charge na bango na papa mafioso na sélection de pro na memiso alpha bokole ya gigi bokole ona pesa na ngambo papier fo zonga pena na panza ba mona na ngane bazali ona memisa ngo ekiri biso na biso na moni kuna kati ya Eric ya gigi bokole ya alpha leader na bango na memisi bango charge Major Bisali Zolo Mbora Mbongo Koutou. Mais ça va comment Major Zolo, et ça Mbongo Awa, comme on appelle génération, et la jeune Bassel au boulot malam. Bassel au boulot malam. On a caractère à CBS. On a un caractère bandéo, Bassinia, pour les CBS. On a un esprit à chaîne au bichon de l'évoluer à l'équipe. Bon, moi, je vais vous place pour vous. Meilleur scène, il y a diaspora pour la rapide.
alignement kitoko, image kitoko, masolo. Ok, il y a banda. Et sur la vie, c'est pas mafioso. Na sur la maman pendant. Sur la maman le bitro. Obligé. Il y a maintenant mon là, au trika bano, au trika ban. Papier pour pendant sur la ban. Omonio. Aussi. Sélection. Sélection. Oluka. Sélection. Tale. Tosikeli bango. Abekisa bango bana mikima bango salé. Quand on connaît pas. Zora bon là on s'est présenté d'un temps du côté pour un combo. Comment on a dit vraiment que moi ça fait même la fille qui domine donc il dit faut on s'est passé dans un moment combo caillou. Dans le bébé était dans le rame qui est l'élève nous trop. Ah puis pour se présenter aux amani au sera mine awa. O Gilen Kandé artiste na bino ya boyebi bato no so balinganga mingi mama na ngai batonti na nga ba grand-sœur na ngai famille nanga mobimba famille Kandé Gilen Kandé yo na pesi bino bambote bino Moi ça mwindi yo po lobi Comme on a donc respect Nzambe ya expression la bino tu ba nzambe papa la bino nzambe yo moko pe nzambe moi na lion aza lion et même mon ambition il faut se présenter vite pour te yeba merci nga comme nanga Rolex Moswamba na se présenter Rolex Moswamba malobeza pas bino misale za pas biso sélection de na makila ba champion donc il y a pas de til fobo til na suka donc to coller ba est-ce que ici pêcher ba black line pe bazali ah to boka bango vert tina direction bwende direction tina mboka ba sankusu quand on connaît pas Babi ODDA Chinois noir pas que vous avez chinois nyonso yeyonde deya ah masana ngai tara chinois yo hein Jani Mavinga papa na vainqueur yeyo aleli na alela tout na Italie na alela tara chinois leli tamuza miko papier posera sur kuna se présenter on des chef Gucci babi Gucci please ya mutinda na kilelo nde na aramote bono bagina kikala tutike bino ka kikala na kikala na bino botikala nango biso to memika kilelo nde na arango babi sélection des professionnels des solutions bino soki boza makambo biso to za solution po kotonde ba solution ezali minga lobeza te na pesika mbote na Ange Kombe des États-Unis na ebite ya ezala kaka la classe ozela kaka na chik pour soutenir bakilelo to ozela ne makambo babiloko la kaka il la awa nana posa reste réaliser c'est tout babi dagoli na mwana yeyo diza match yeyo makambo dagoli na mwana l'homme qui a mis l'eau dans Koro makambo na lo bableju no mongo e bien na belju no mongo Weston al micro ba ben production ala collaboration avec ya Willy Mouché ni code ya mboka dagoli na mwana yeyo goji bula na Canada i makambo ngande aleli artiste na bino bina bande ozila kilanga Chris yeyo na bosegi ba chance ka ibilira bile penda le beaki sélection de maram ouais merci moi pour la parole balobi les grands journalistes azaka moko pour la ngana benga e koko ya ba journaliste na kati ya ba mboko ya mboka ouais balobi yeyo nde makauti piatu rouge grand maître ya ba comédien tout ya Congo yeyo tona lo ba pona yebi pona na kati ya sélection des professionnels ataka ye moko ngana mona benga ka ibengi ya ba sélectionnaire d'autres ma papa mafioso babi mingi olobeza te manga pa soki olobi toko manga ya obuka na pamba babi mosala nini na kati ya sélection soki mosala te yaka tolakisa yo pokoma mpe longo ya biso talaka tola bachef lokola badeya badagoli na biza match na oloba mama eza te bamote kaka na susi lubanza na kati ya nord balobi bamote no yango wana mwana yo beni makarti tozela kaka sela mambo etali merci vraiment papa mafio rebi esa monde nini comment na bandeko na ba artiste le roi yo ba boma ba soirée ko ba ranki mo bo dire les pays ba yo kana te esa ko nini ba nini no ba comédie ba boma na ba mo na ba ko ngatanga ba ko esa ko monde so moni ba artiste mo be ba mo bo c'est vrai la sur le ça mais quand même ba na succès ba ba ni bon mais ni mo te na tanga ba ko so tanye communauté to yeba so ni to yete so succès ni cho e ba ba unchana
mona kini minute ba ujana ndele makani maka de ba ujana ba mo na rappelo ba ndeko ngo papier faut pousser ton na panza na rason ba habilité ndeko ngo aleka na chaîne moko boya awa batango mwa se moko be na yebi yango te na biso ndi mobonga mboka nde makambo yango na yebi yango c'est le Mao TV soki bango kuna nzondo TV nde makambo wana nga na yebi yango wana place ba patron nga bala mais ndeko ko komona moko na bango komona kikedi je sais pas kikedi dobi kikedi na bien l'été hein on a na tala TV na pasi ota TV na pasi mais quand même komona kikedi na yebi nde komona mususu komona papier fo mususu wana munene wana komona nani konzo garçon konzo ata kama munene bi na yebi soki nga moko pas de ting de gaz na vandi wana émission ba bentana makofi bande ona bino ba comédien mpona yo non kosala métier moko bande ono bango moko bandi kosala métier moko nga mona bino de ting de gaz papier fona kosi babetana conseil nini okopesa bandeko na bino o baza barankine me babongi ndenge tokende kosoka rankine mpe eleki moko mpe okanga babongi mpe okangi ye mpe babongi baconseil parce que ngana esaka baomoni éducation déjà ozokuta na bapaye sera mal éduqué sera mal éduqué po ntango ja yo na bakombo ozotanga wana makiozo iyo nga na ndenge bakombo mpe bakobanga bakombo na bango nde ozobanga pele ozobanga kikedi na munene o munene wakomela nani basenga coopératoire baministère na coopéra na makiozo me wana bosende kombo nani loka yo bosani bango yango ko bosani bango conseil nga kopesa bango ezaka ki babongisa baba jeune baluka mbwengi ya bana batika babunda comprendre apesi ka conseil na yo tika ndeka C4 nga te nga mela yango te nga na moke yo ba moke na bi ye atika C4 tanga mo kombo ye mo mi yebi atika C4 donc sala boulot comme ça kilo te na boulot li ba C4 C4 za ba nzele yo za yaya faut concentrer cop job na biso za art job na biso ya bitumba te loka bana basa bitumba bango mibale batono totanga kongo tosa bango tokotsa bango na jidoka so jido esima te babunda box so na bibo bino pe bongo bosa na ndeti nzela na bino bongo oke ba to mususu bino moko ndesingana na nzela ndesingana na santi ba to mususu musala na bino ko ba producteur ba productrice bando na bino mususu bongo bosa ndeti nzela po ani so defo ba bongo kita to ba productrice ba ya ba produire ba jeune la team makasio mona bekasio ba jeune ba osenga ba ko produire te basa ka bulo na biso to ila ba onza ba pesa te te la présenter sélection de stars passer na black line peshanga la pesa na mwana na ucho bote ni kolo na pesa mbote bebe ni kolo kana mboko na biso mbote mara na mboko abota ni kolo na pesa mbote na pesa pe des gaous dans mwana Olga Mam de na Charlie pena chobo vena na sala ba bien na pesa pe mbote ba vena ba Charlie ba za emble bongo yo mikolo ra o mata tout ba ka to mapaputi okato kuma papo ba tuna cheval poani akima mangwa toka te mana ngai unde makambo osui osuka oswango chika fier bolo banani bongo bango boba bango azui nani azui bonga tanga bakombo tanga tangi producteur moko sur na black line na tangi si Anska son mwana ba réseau. Ba mba ne papa na mwana ba sui. Na Joël ba réseau. Collègue na ma. Oh. Ah président non. Oui. Président. Voilà collègue na ma ça nga si akota monda a ba fongo ma porte sa koti na sala di chawana ba nga comme mai fuku. Moto artiste comédien. Donc collègue na. Bon les choses que soyez muke si ma to ça ba groupe ba standard. Ya président na biso José de Londres. Et puis 5e génération pour lui makamba mboko. De makamba si même na 5e génération. Ba députation, bino 5e génération. So tali muke sima omona ke minute so Congo ba fib o mike ba tosima ba ujana. Basa mikolo to benga wana ba kilicho, ba kasosula, ba mirinda, ba masanga kala. Mais ba son fin de mikolo ujana ba moje makambu. Lobi ongo sina mboka dia kusaba sankushi. Kala kama kama. Volume malé maintenant artiste na biso Joël Mafiozo nzamba ba papa contre ba yemo mutalo bi bongati. Autre manière ça ka confirmer. Yemo mutalo bi menga na confirmer. Ngam na confirmer papier fo zonga rappeler na zonga nga linga to na lo besoin to ni ma biso tout.
autant dans le bras ma camo et na lobarani matara ina lobango sikoyo autrement dit nzamba ba papa nga pe na confirmer ndenge ngai moko na lobara bien na ken bien na zakari ba bosse ba vanda ba ndimisa nga pe na za mutu na kota pe na kati na bango yo kutu wano na sida otanga mikolo mukie moni yo ko tanga te fotanga mdala ye à part ye mutu muso atikali impoli moko pa parce dino 5e génération oyo moko pe impoli la pembe lo mutu munena kanga basuki baba ko kanisa ngai alors musicien mon boyo kana ba betsa maba ya betaka mingi ba musique etokisaka wana o masala nga pomba da masala nga depuis pomba nyasi na pesi mbote présent na oli ya te vie na ngai charlie atietie nga na nsima beme esimbi te naloba mo directement présent yoka babengaka ese abonga azaka mwa pembe azaka mwa panzi bwa konda mpena lo nanga bete na ndia garçon oyebi ete nga atanga bakombenga na yebi ete kabongo nena kabongo pe misia koma koma tuna de biso na kabongo mta théâtre ya bino ko obino baza biso baza surtout évolué na zone koto na remercier ma boss na pour la fidélité confiance à pesanga na découvrir par ma fille de manga na film ma kutani pe na ngai to potana ngai ya Patrick Momo notre président boss so ya site super yondo zo solution nous solution ba pecho yo ba jeune yo père sala Momo makamu mono na ba jeune ba ndima yo ya Patrick Momo comment ça va se Patrick Momo respect mon boss donc il est là fort sala Momo makamu mono na ba pexi ba sepela ba zota kwanga tara kini yo et mambo kini yolo c'est Dallas ne tombera jamais yolo c'est Dallas ou bana yolo bana Dallas donc ba grand bana bumu ba te bana ba bumbu yolo c'est Dallas par rapport à quoi nenek ça n'est pas grand frère tout ou ba kenda bana ka Dallas ba yolo nie na be mo tabumba yolo nie pour faire un peu Gabi qui a la kenda par exemple na kuna ka ba États-Unis Gabi qui a ka Dallas moi yolo pena ya Dallas siko Dallas a pour avec besoin moi na donc ça la fait fort ba jeune yolo c'est Dallas pour on est pas tongue ba quartier ba vanda ba tombolo ngo déjà bango na bango ba quartier li ba tomboli mon sélection de professionnels ba grand tour ya yolo au bazana miki au bazar partout dans le monde ba ça la fait fort ba jeune ba ça ba na rappeler bino bani on a biso tout dans la photo bon la même bon ba ya o ba jeune au sélection de professionnels donc apna le liban ba ça musa ki toko dans ma bikolo nzamba sali maintenant on va sous trop na trop na kota trop mais tout ça sous extrêmement bon qui est ba ya oyo musala ba sala c'est pesinga makasi ba ça musala bien na la qui sont na alpha bokole ba gigi ba major bisadi na la sibino vena nga jipe masamba na obeta masoto kanisa mo zabe producteur dans la fiche sélection des stars ba ku musika pe permet no ve jipe masamba pour que vena nga major azu bango se refi obeti faux o ba bata yolo bala la bala mkonga yolo donc ba joa bien président Paulo Bané qui to malgré to ande mon noko o me ma charge o ko kango na ko kango na kuma na me mi so ça Ozwi Oluka Ozwango Ata le côté Il y a des gars. Ata section T Ata pousse T Ata vélo T Oh tu as plaisir. Yo c'est là comme mafioso. OK. Yo tu m'as regardé. OK. Comment pour aller jouer à Minongo? Vraiment présent la Yuna cité que ça soit image qui est moi extrait na bien qui a répétition na la s'appelle Alpha Boko ya Gidi Batutu na la s'appelle ngai na na Monico Alwana amona na qualité ni bossa parce que ba ko mo monter ce que ba mo la ba misa et comme le dit boula pe atala makambo na Gabi qui ala na moi extrait mukia na régie bozo moi extrait ba ya o ningi ba se déchaîner pena ni ba panzani tozonga moi sima toleva Bandela, Nazanani. Oyoki. Makarti, laisse-moi te dire, soit qui chef n'a pas compagnie au Menatingo dans Joto. Soit qui chef n'a pas été. Mais l'une des amas pour la. Na comprends ce que yo. Na kata kliko yo ni mobimba li poso nanga. Non. Hein? C'est pas le temps de discuter, chef, s'il vous plaît. Les cartes en question sont limitées. Il y a des cartes. C'est là. Les gens tout ça qui enregistrent moi dans sénateur.
nazalaki na banani. Sikoyo. Quand moi ezaki likolo, il y a DVD eke wapi. Macarty, Ozalaki na biso bien style les jours d'enregistrement. Mais c'est bien bon aujourd'hui, il retourne à la police au quartier Wanizapi. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez quoi tel que vous êtes là? Aujourd'hui, il y a sa mission. Après avoir posé la mission, vous avez une mallette. Bien sûr que oui. Aujourd'hui, maintenant, mallette est sa vide. Et vous avez enregistré Babiloko et sa masqué. Aujourd'hui, maintenant, au lieu pourquoi sa mission, c'est ça. Mais toi, tu es malade. Tu es malade. Écoute-moi. Carte mémoire wana eza na maboko nanga. C'est pas une espèce on est pas si wana eza ba mayela ba jeune ba bini mikolo yo ba jeune ba sa musa mikolo yo ngap na ndimi ba ponga plaza ngap na bo moni ngabo mena ndimi siko tanga so ngandi merci na jeune ngai Gabi qui a la mon États-Unis tenait à temps ba tout ba kena ba États-Unis ba 12h ba 17h ya pena betango 6h velanga Gabi qui a là mais yesko code kanga ma pena likolote e okita pena tinase na confinement avec force papier faut panza na so langa bango et na betango pena système à tour de contrôle yesko panza ne langa bon président so ne to so libo ne to si aussi ne pour rendre bon ma charge à rendre la signora non ngamo na kocho rando ponga na kota ngona bango ngamo na kota rando ngape so na kocho rando na baninga bakola yo na yo bangi na ko misaka nzambe po nzamba opambola na poko na 17h 20h no so de kablo asa makula basi ba mapapa ba pet ba sandal zela o so de lo asa makola banani ya manzele makola na be makola wa c'est ma cool. C'est ma cool. La crêpe, ma sandale. Ma papa, donc le poété comme ça. Sur programme en mouvement, parce qu'on a un programme en mouvement, on a sur la peine de la chef, ni balette, ni ça, toi, balette. Programme en mouvement, sur la disciplinaire. Disciplinaire, on a d'abord déjà match. On a donc ça vraiment programme Makambo. C'est lui qui est dans la discipline. La discipline, c'est Dagolina. Contrôle la Makambo, c'est Dagolina 10 match. D'abord sur on a 10 match, il y a un peu ce programme en mouvement. De mouvement répéter, de mouvement ça, la ligne, la mouvement évoluer. Donc 10 match, c'est ça bon programme. Avant de citer pas 10 match, on a rappelé les téléspectateurs na le roman, papier faut zonga normalement ciment. Zonga pena pour la biso. On a rappelé ba de retour. Mais on peut ça programme on peut na ya rappelé pas comme da parler na ngai. Yo ko yesuke. Faut yo so ko linga pour exemple linga bango ko yo yesuke. Chance obeti faut que ba. So continue le pas avant la bateau bazan na ngo na panza on a panza bi. Na rappelé ba négocier sélection des professionnels. Sélection des professionnels bango yo. Moussa plaisir bien. Ngamo na rappelé boss na nga ya ngamo singa na sala ba futa ngambongo eloko. Il y a Patrick Momo. Bango yeyo. Fongwama basa Moussa kitoko. Biso ezali motema monene motema malamu to la sabatu nzela. Mama no mo sazanga lisumu na pesi mbote. Nganda mama monigo a Luanda na ya Luanda. Kabonga koka kuto memanga Lubumbashi te aloba pe na kende paite. Mais président Joël voyage exact na liste botier tatangulu. Na kisantu ma oke ngulu teta bozana papier faux. Donc dans ce moment là ninga kendele. Na voyage na soit ya Kasangulu de se dire ngolo le grand journaliste yo sala pourtant mo belle photo sala na piscine H3 image en sala papier faux image en sala donc papier l'image de ce truc que tu regardes caméraman mon côté pour tout ça ma 2 semaines donc 2 semaines normalement na na ya Patrick Momo mon boss mon patron oh ya manga na site ya bomo kwa mbuka na motema bolingo boss tshilanga ma volonté tshilanga mayele tshilanga bolingo continuer la jeune quelque chose pas vivre dans mon accent tout et ça la bango bien et si ça pour ça ya bolia et si ça petit et le quand il y a bien sur la pembe sur la clair transparent on a rappelé ba nous tout pour la radio sur www.bomokamboka.com bientôt nous avons TV Roya mais la rappelé bino vous s'abonner massivement parce que on a parmi 13 millions 500 ça dit millions 1000 même millions on nomoli normal temble na bibinoté on nanu na bioté so na bakio
papa mafioso dans sélection des professionnels balinga bayera pa bi droit te bino kese oboza na sima meilleur site Afrique centrale ngam na confirmera na langa pena vient na baba baso nga timbe ka petit confirmer na confirmer encore avec force na bana raté bakanga balemba babete na bima immortel dessin animé na kufa tenga yote iyo o 600 Pixi pêche na Black Line kasali débat bikolo yo yende penane to lobela makamu jozongo da vie nanga na olela kaka peta otambola mokola ta moto apamba rythme tiba depuis state na olela ba vie nanga banda bolo ba corde kanga likolo ekite soutenir nganda Monique na Luanda nganda lo mombo pe na Stockholm na Suède to lira wana biloko mboka ta oza na Suède oyeboli mo mbinzo balimondo maninyo watu kuta biso tuba na Suède to lira wana bomoka mboka Belgique pe na pesi mbote na ozonga na sola papa mafioso poto kabona pe na to mo ke na suka na pesa micro ba chef ba se présenter ngamo na silisa président na peso micro to kabona ma chérie d'Akba Lobame, c'est me rappeler na ozoé pena 45 minutes ya mokoka ya mobimba. Kuna na kati ya ba place ngwana e wapi kisantu. Na ozoé na 45 minutes ya kisantu live na tournage na panza na tambo na tola bango. Na OK, na voice pas président ma fille ta yoka bongo. Nous bomba juku to kokate. Voyou moi na sodo kola na ka. OK na ngapi. Na mo la partie de momo za kaya ba baza za OK na ngapi. Et puis na rappeler ba de retour. Bon s'abonner na chaîne na biso ya YouTube. Voilà la meilleure chaîne ya Afrique centrale Mikolo. To kati déjà fumba 13 millions de salamata. Et puis na rappeler ba retour na voyager na président boza non comment awawa. Vena richa batana bangolé yaki balomi na boyo kende bo sala boy e nga ba problème. Mais boss là porte-monnaie magie vient na la kana kende. Na okima na ngate. Na okima ta ngaki na ngola. Landeli. Si président sur les portes amis pas na yo kuna kana rappeler bango ani na solo président programme siko de vie pesa biso ke siko ni aussi un groupe voyager quand ma ni pièce pour groupe banda bo tout en combien d'épisodes ba dio mandé un petit programme to vie kuna mbala mo micro pas non ça biso ke nyonso boni programme voyage déjà dirigé par notre directeur artistique. Ouais, directeur artistique. C'est tout ça à dire. On a un programme voyage. Dis répète ce programme rapidement pour nous citer le président. Ouais, programme il y a voyage ils ont calaté dans le 8e mois. Hein? 8e mois le 15 pour aller biso doki. Ba biso doki, tu go ça makambo na mboka. Bon ba okinde si mandat. Ba biso doki ne to voyager. La sélection des professionnels et au pays ça m'a calmé. Tu bien, au bon moment où quelque chose de dans la catégorie. Hein? Tu déranger binoté. Au plus ça va me qu'est. Monsieur Dosia. On est chinois. Ah, minga le déjà tes programmes en wana mais programme en mouvement. Chef. Pesa ni quoi pesa programme. Merci beaucoup. Programme Moumezaka. Tu répéter dans avenue Baboro 8 bis. N'est-ce pas top mélodie. Non, commune ya Kalamu. Dans la Yolo Sidi Penza na Baboro, avenue Baboro. Top mélodie numéro 8. Dans le programme Paya Moumeza wana pena sans oublier toi peine recrutement dans ba vrai chéri, ba vrai dio, ba faux chéri pena ba faux dio. Biso c'est de professionnel qui peut te mutu nyonso. Oza na posa oyeba ko jouer. Non bibe oyeba ko jouer. Donc il va former parce que tu as pour nous former ba moto na ngebele za ka pa dodi boula na Canada na Montréal de wana dodi boula puis soka mbote ebele sans oublier la pese moto na Belgique no mongo Western et kono collaboration avec là Willy Moucheni Code ya Boka. Merci beaucoup. Ouais, merci. Bon les gars vraiment on de la faire na vraiment na banyamuka na dodi boula FO peso. Lodi Boula et faut pécho mon pote ami Benito et Rob Mobile Benito Munganga grand frère propre grâce à Munganga la fille qui domine na kata Paris Justine Kan Keza na kata Paris motema ya Etienne Nchati vraiment longtemps que j'aime bien Clarisse Ntumba moi c'est un pembe Prince Kilolo petit frère propre autour nyata France ka Mikolo yoka lelo na kilelo Eric Ngidi mon grand frère propre Rita Is acoustique na kata Angola petite sœur na yo yebi ma musala nga mikolo sala pena hotel donc babilo Angola mikolo kita Kinshasa te Juna Muna Captura wana Cape Town yende makambo Juna Muna donc balobi yo sulaka
Soula vraiment na biso et ça la bien moi Jou Charlotte na Canada. Na pesi numéro na bango ba tout ba liba zo bande kona ça des professionnels pardon plus 243 90 72 29 265 la bandeli plus 243 90 72 29 265 donc numéro na bango ya mwana bokozwa bango ba contact au produit bango chambongo pona ba jeune yo basanti mpona nzoto na bango makambo mo eza kuna ezaka yeba baso honorable bokotia matos GLTV patron mpo kotia matos bandeko oyo basedeshine basedefule bamisa babiloko banango bana pesi vian kabiki ya la mbote sélection dépôt oluka ozwango sélection etali totikeli bango apekisa bango bana mike maboko salite omoni yo ozwi osikala 4 Ok. Ah bon. Et ce que je te dis, car tu vois, et ça m'a beaucoup dans la petite on a la police. Standard. Ou découvrir quand tu me moral dingue. C'est ce que tu me dis. Standard. Hein? C'est ce que tu me dis. Eh bien, merci. Standard. Ce qui m'a écoute-moi. Son standard, le nom dans une audacité. Il y a soit car tu vois, ou que côté comment dans la police. Est-ce que vous croyez que nous avons une vérité? Aujourd'hui, mais non. Vous, Malek Obino Bossu, Bossu, moi, dans ma boucle, papa, la maman. Non. Propose quand tu vois l'image, c'est un catch. Il faut qu'il y ait une mission. Non, ça c'est mon charge. Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete kaka moko. One love.